Mukishi. Zuzu Fati Mukishi pona ne. Faut pas te comprendre kate. Fati aza papa. Voilà. Fati Etienne Tshisekedi. Voilà. Bato ba comprendre tonga sima muke. Na 2011 Bisonzembo azoyembisa Bisonzembo na 10e rue que ya Chichi Rwanda. Mais yazalaki Chichi te. Yazalaki Chiwa. Ou Echi. Etienne Tshisekedi. Mais véritable Chichi oyo Etienne abanda koyebisa biso na nikoleleka ezalaki nde Tshisekedi Chilombo nde Chichi. Ya wana na bengaka ye Mukishi. Mukishi eza nde na terme ya Chiluba. Na lingala ezalaka nde Elima wana nde na lingala. Nazo continue koyebisa bino ke Fati Mukishi azosala makambo na cahier de charge ya papa. Merci chers téléspectateurs, ndenge bozalaka ebele ya kolanda magazine bino moko lingala news oyo elobelaka bino actualité ya solo. Lelo penza tolukaki analyste munene oyo ya vraiment oyo ya biso penza IDPS papa Alain oyo alobaka kitoko. Tala ba bien fait oyo na mokonzi ya mboka chef de l'état ou babi Fati Beton oyo azosala penza mpo atondolo oyo vraiment tolobi soki ete vraiment RDC ekufaki nango kala mais na makasi ya ye moko Fati Beton président de la République oyo penza abongisi susu RDC vraiment kaka ndenge ezalaka. Bonjour papa Alain. Bonjour papa journaliste. Le temps qui est vraiment na kati ya IDPS yozali militant munene na kati ya IDPS lobela biso vraiment eloko nini oyo ezosepelisa yo oyo chef de l'état azosala. En tout cas vraiment c'est le journaliste na personne mbote na ndenge oyo kotalanga bato ebele babandaki nanu ko comprendre te. Voilà. Fati aza nani. Voilà. Yango nde lelo nalingi nalembolela bato mo moke lolenge Fati akotambwisa mboka na biso. Na kosenga na bakongole nyonso tolongola nzala na libumu e tolongola nzala na mutu tozongisa ngo na libumu. Voilà. Po soki nzala eza mutu so bayebi so likambo otikala koyoka na yo yango te. Fo ozongisa ngo na libumu nyonso mama kolamba kosilisa okolia eloko ya malamu. Fati azopesa ngana na esengo ya makasi. D'abord banda akoma président ya UDPS. Voilà. Nazongela na ebandeli akoma président UDPS ndenga atiaki loboko na ye boye bato babanda koloba te ye azalaka na poto ayebi makambo elekaka na mboka te. Azongi lisusu na 2018 abimi président de la République. Bato balobi aosala 1 mois 2 mois aokende bapiege ye ayebi eloko te. Mais Fati atalisi biso noir sur blanc politique ya mboka na biso ndenge ezokende clairement. Voilà. Aye na mandat na ye ya liboso ayebisaki biso mboka ekufi. Na ye mpona sekwisa yango na ye mpona yiba te. Mboka ekufi. Voilà. Mais bato balobi te papa akoloba bongo te. Mais avec le temps bato baye ko comprendre que non Fati atalisi biso polele ke mboka ezindaki. Tango longo président ya IDPS akomi président de la République na 2020-2021 akomi président deuxième vice-président ya Union africaine. Voilà. Alongo wana akomi lisusu président ya Union africaine. Voilà. Atalisi biso objectif na ye na Union africaine. Alobaki objectif était de faire taire les armes en Afrique. Donc Fati pona ye alingaka te mandenge laka na Afrique. Yaza maboko pembe. Alingaka te penza makila etanga. Voilà. Ndenge na yebisaki kaka Modestine Pemba vraiment ke mokonzi oyo akozala na ye yeyo. Ebwenda iboko mwana kopia mokolo na États-Unis. Vraiment awa tokoma déjà na Fati Beton oyo mokonzi oyo tobandaki kozanga yeyo déjà nzambe atindela biso ye.
Lobini Papa Alain. Bon, nazo continuer. Voilà. Ndenge atalisaki biso. Tokomolandela politique na ye. Bazoboma bato. Na est de la République, Fachi azofanda kimia te, azomata, azokita. Ti afundi mokili mobimba Paul Kagame atalisi ye na mpwasa kete moto azodétruire mboka ye, moto azodétruire mokili ye. Tokoki kobeta masolo ya environnement te, tokoki kobeta masolo ya chauffement climatique te. Batangaki penza ma moyen asala ezate, asala boyelo bo asala boyelo bo moyen penza asala ezate. Mais batiaki ye bakale partout. Batiaki ye bakale partout. Ye moko amkomprenaki yango. Po tellement nde biso toza bana ye aza papa akoki komema biso na lolenge biso bana tokokanisa te. Voilà, ye azomema biso lolenge papa abokolaka bana na ye malembe malembe. Ntango apusani atalisi biso noir sur blanc te Kagame, Kabila na Corneille Nangaa bango nyonso bango nde moto bazokodétruire mboka ya Congo. Toboyaki bakongolais nyonso bayo kopesa ye raison na mwasi na mikolo utu koleka awa bandimi kete vraiment papa aza na bonne voie. Nazolobela Fachi po bakongolais bazokobenga ye Fachi Béton. Voilà, Fachi Béton. Fachi Béton. Fachi Béton. Biso na IDPS tobengaka ye moko Ntombolo. Mais na kananga nabengaka ye Fachi Mukishi. Fachi Mukishi, yebisa non Fachi Mukishi. Pour wabige Papa Alain, Papa Mukishi. Hein? Mais Fachi Mukishi susu, mais comment Papa Alain Mukishi. Susu Fachi Mukishi. Nabengaka ye Fachi Mukishi po nani? Po bato ba comprendre te. Fachi aza papa ya Etienne. Voilà. Voilà. Fachi aza papa ya Etienne. Etienne Tshisekedi. Voilà. Bato ba comprendre te. Na azonga sima muke. Na 2011 papa azoyembela biso nzembo, azoyembisa biso nzembo na 10e rue ke ya Chichi zongisa ye na Rwanda. Mais ye azalaki Chichi te. Ye azalaki Chiwa. Ou Echi. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Voilà. Mais véritable Chichi oyo Etienne abanda koyebisa biso na mikolo eleka ezalaki nde Tshisekedi Chilombo, nde Chichi. Ya wana nabengaka ye Mukishi. Mukishi eza nde na terme ya Chiluba. Na Lingala ezalaka nde Elima. Elima. Wana nde na Lingala. Nazo continue koyebisa bino ke Fachi Mukishi azosala makambo na cahier de charge ya papa. Voilà. Autant papa banda koyebisa biso tozongisa bango na Rwanda, mais nande papa Etienne akufaki kotaki na mabele atikana koloba na yeke tozongisa bango na Rwanda, mais atikana comprendre. Mais atikana kozongisa bango te. Azongisi bango te. Bon banda koyebisa biso ke Chichi nde yakoya po ya kozongisa bango nyonso na Rwanda. Mais biso to comprendre te po tozalaki bana mike na bata wana to raisonner na raisonnement na biso ezalaki mokuse. Mais tant Fachi aye alobi jamais koki vide nyonso ya Barwandais fo bazonga na mboka na bango. Et après toye kolia mbuma ya malamu. Fachi abandi Kingani mais toyo mona susu colonel Nangaa aye lisusu kokanga na Goma uba biki ye moko lisusu rais akomi su na Goma, mais lobi toye rais yango akimi susu Goma po ba américain balobi ke eza danger. nakoyebisa bakimi su Goma siko tozoyeba te akimi Goma te, azalaka na Goma abimaka azongaka. Donc kuna achende quartier général na ye. Voilà. Azalaka na Goma akimi te. Soki bino boyebi ke akimi wana eza nde bino. Biso moko toyebi ke azalaka na Goma quartier général na ye achaka yango wana. Achaka yango wana po aya abima na mpwasa ke acha Fachi na RRT oyo biso tobanda kokanisa kete o Fachi azokosela ye makambo. Ye aye kobima po topesa Fachi raison na totalité na yango. Yango wana nde omoni abimi akangi Goma. Na akangi Goma te. Koma tozo récupérer yango kala mingi te na assuré bino. Koma tozo récupérer kala mingi te. Ezonga ya biso Kabila
biso bakongole tozosenga yo Kongo apesa yo nyonso nyonso oyebi ndenge oyaka me Kongo apesa yo tu oyo olingaki okoma okomi me oye lisusu obomi bakongole tokoyebisa yo esika na yo selembao ezozela yo selembao discours na yalobi ye nde ayo tya pe na discours oyo Kabila atangaki alobi ke ye ayo tya pe wana na koboya yango makasi aye kotya kimia te soki aye kotya kimia seke tokomi na de président na mboka soki aye kotya kimia na ye kotya pe congolais congolaise ngai na ye kotya pe awa na RDC na koya nano na Goma bon soki tozongi na contexte to mpe na lolenge oyo ozotunela ngai seke abosanaki nini na éducation oyo aedikaki biso na durant mandat na ye nyonso ndenge asalaki yango banda kala wana mpona nini atyaki kinga te po durant mandat na ye bakanga yango combien de fois c'est ça akoka kosilisa yango te mais fo atie alobi nazomettre fin na baventure nyonso esalemaka kono mais ye alingi te baventure ye alingi kaka baventure esalemaka ye na cornel nanga ndenge bazosala yango bon azoyebisa biso par rapport ya baaccord mais yo nde ozalaki mokonzi awa il faut yebisa biso accord oyo sinaki na Tshisekedi clairement biso moko toyeba message oyo kopesa na colonel nanga letanki aza mpe mwana mboka mais akoti na loyenge ya M23 na loyenge oyo barwande bazobundisa biso nakoyebisa ye Corneille Nanga message nazopesa yo na musika to pe moi petit conseil voilà zonga mutu okotaki na nzela ya mabe mutu ata soki abungi na ndako to pe atomboki so azongi asengi bakongole bolimbisi bakoki kolimbisa ye. Oui papa Alain tozokende tomonaki lelo président Fati akotaki tobandi kosala kaka passeport moko oyo batika banda 2001 mais lelo batika banda 2001 2006 mais lelo président Fati président Félix abimisi passeport mosusu ya sika bimenga le 5 juin oyo passeport ya sika oyo mwana mboka akoki kozala nango oyo kotambola nango olobi nini mpona commentaire wana mais en tout cas vraiment yango nde nalobaka Faci aza grand maître et puis kombo na ye Faci Mukishi Faci Mukishi acomprendre passeport batigele biso soki ka likolo eyindi il faut kende pa mama mapa to mpe mwana boudin apeso sachet otya po passeport ekobebe ekokwela nango omonaka kete biloko moko fabriqué mais Faci Mukishi acomprendre makambo alobi te bakongole bakoki kosala boye te il faut bazala na passeport biométrique ata mbula ezwi yo ekobeba te mais sikoyo tomoni passeport wana abomi cope bagene oyo bazalaka yaka nanu nabiselo passeport so abomi cope ekomi yo moko oza na telefone obeti kaka pa makambo nyonso okei ozwi kaka formulaire na yo oke na aner yo moko jour ya capture oke bacapture oyo abomeli bakongole ebele cope abomi cope te abomi cope te Faci Mukishi abomi cope te bato balingi nde kovivre na mafia mais Faci alingi mafia te Faci alingi ozwa olia oyo ekoki na mongongo na yo eza te ke yo moko oza kotoyi yo soki naluki permis ale yo wana obimi soki naluki passeport yo wana obimi so na besoin visa yo wana obimi kaka yo moko osalaka na biro boni danger biro yo moko kaka yo moko seke osalaka yango na bamafia yango Faci aye d'abord nasepelaka na Faci Mukishi epuis nakomba ministre moko nazotanga kombo na ye Jean-Pierre Liao aye kozongisa nanu mutu na mutu na eloko na ye na biso na ba 2015 2016 tobanda komema papa moko soki omemi ye aller retour a photo 70 000 mais fonctionnaire à l'état
Tant qu'on fait ça, il y a un pouvoir. Ce qu'on met mieux, c'est qu'on a les retours à comment photo 1500, 2000. Ce qu'on tourne, papa, quand on va dans photo en gars, vous êtes, vous êtes, cassette de qu'on a bien noté. Cassette de qu'on a bien noté. C'est mafia. Mafia, les gars qui ont ma casse pour pouvoir, les gars qui ont pouvoir à la mafia. Voilà, faut que ce soit un véritable pouvoir. Ya kitoko, nandenga kotika yango moto ya kolanda, akolandaka lokolo na ye Congo, et kopenga lisusu te. Ça va ndenge penza boki papa Alain Congo ekepengwa lisusu te pour nzela déjà oyo président Fati aza kotrace mpona bana ya Congo ezali makasi biso ana Lingala News tolobi penza totombeli yo papa ndenge ozosala penza na makambo ya Congo ndenge otie banzela mpe vraiment ndenge ozotonga baesika ebele oyo ezalaki te tala ndeti awa na commune ya Makala awa Prince penza ezalaki te mais bete na lisolo no bete na lisolo ke papa Alain batanga na bete na koma na Makala na 2010 nga koma na Makala na 2010 polongwa maison communale ya Makala obima na commune Ngaba na Prince ya université aux transport il faut zala na babuti soki oza na cop moko ozala kosala yango na victoire babengi opa masa to mpe business fete to nini il faut so olata kati ozwi kati na otie na sachet ozwi mwana simbeli okati yo wana ozotambola na babuti mpo ntango kobima na prince mwana zonga na babuti na ndako yo olata kati na prince bato baomona yo nde ozolata na prince na kala bana yolo babanda kofinga biso Makala ezala na makadami te station ezalaka te tokanga motema na babosana biso mais beton aye beton armé na pire petit na ye Daniel Bomba grand maître lisusu baye wana bavisite ka mbala moko nayebi ke moto aportaki message oyo akozala Patrick Muyaya pourtant ayaka kovisite biso na élection 2023 alobi atuni wa direction nini toyebisa direction maison communale ya Makala aleli alobi savoir nakotika boye te bino moko bomona réponse ntango ka Daniel Bomba azwi ville mbala liboso aye kovisite biso alobi akoki kokoma na maison communale te na bureau ne akoki kokoma te po atuna bourgmestre ayambaki ye na Kikwit bourgmestre ayambaki ye na Kikwit nzela Kikwit Fachabo afongoli wana bourgmestre ayambi ye wana bakoki kokoma te po gouverneur ataki kitoko atali sikoyo décret mai na potopoto moko ezalaki na direction kwilu vraiment alobi te na okomokona te tosuka masolo ezalaka awa tracteur ntango yokoya ekosala mosala ntango baye bafongoli tokomoloba basalaka boye bayaka kopalola batei baye bapaloli bakei ekosuka na nzela tomona mpe lokola beton na Bomba baza déterminé beton ekoti makadami te eza teke o mbula ebeti ebukani te ndenge naza boye na nde nakobema suki ya pembe na moto beton wana ebukana te omona volume moto alokuta akoyebisa eza 80 cm na ngai nakoyebisa yo eza 45 cm po oyo makadama batiele biso soka mbula ebeti na direction ya Kikwit oyo ya Kimwenza po mata yezo mbula ebeti ebukani mbula ebeti ebukani mais beton ntango aye beton armé 6 ans yango makadama ebukana te direction kwili ezwa bizu makambo ya kotourne lisusu bayipasi oza na zando nakende bayipasi jamais obimi victoire osemboli yo wana na ezoki mwenzi okatisi okoti Makala o bapere na biso tomona bapere na biso banaki nde kosufri mpona banzela na lelo bapeti na biso ya mike abeti kaka bombala moko akomi 0 metre bato akindele babanda kolela balobi te vraiment beton azala nano totie nano wana azala nano makambo ya tourne bayipasi oyo nazela mboutage université petit po moye te kota wana na areki dame mopanzi ya triangle ozwi transport okiti na maison communale ya Makala to mpe olegeli maison communale ya Makala okatisi Kalambo yo wana na victoire zando a 0 metre okomi osali cop moins d'1 heure du temps osali cop na yo aller retour donc en tout cas côté wana beton totika ye nano
Merci vraiment ndenge bozalaki ebele ya kolanda actualité na bino Lingala News magazine na bino oyo elobelaka vraiment actualité ya solo solo oyo tozalaki na Papa Alain oyo mpenza babi Papa Alain Mukushi oyo awa na commune ya Kalamu précisément Yolo si oyo vraiment molobeli oyo ya danger ya IDPS mpenza liloba suka ndenge okomina suka vraiment nakosenga na banyonso bakolanda biso basabonaka massivement na chaîne na bino Lingala News. Nayebi ke eza mbala liboso ya suka pete tokokontinue na mikolo ekoya malembe bozalaka ebele branché na chaîne na bino yango oyo vérité sur vérité eza te ke o masolo lokuta bakose te awa tobetaka nde polele ngana kimbanga rien faci mukishi nga Papa Alain Mukishi nga yeyo naza nga bangaka te kimbanga rien polele voilà bino nyonso bozala ebele na chaîne na bino Lingala News nasepeli makasi voilà mpona baoyo balingi balanda biso na banumero téléphonique numero na ngai eza plus 243 85 468 35 26 na bandeli plus 243 85 468 35 26. Vraiment merci ndenge bozalaki ebele ngai mpenza simple serviteur na bino Pati Bantule oyo alobelaka bino batualité ya solo solo vraiment kaka ndenge tolobaki na mopanzi na biso bashera danger bazalaki vraiment oyo bapusaki mpenza Papa Alain aloba mpenza mwa bambote biso epa Papa Alain vraiment ngai na bino tokokutana lobi bye.